bakitoki eza te, humour eza te, humour eza te, kaka kisoda yo toke osala boye na bino lata boye te boye na bino lata boye te boye na biso mobali moko boye kaka boye phrase kaka moko alobi ekwesi mwasi approche boye complexe wana ne azovalorize mwasi na ye mwasi azomona yango normal mais na biso epa mobali eza complexe mais alobilobi oka pa akomi mpe ya ye mpona kwala na maloba na ye mwasi alingaka mobali akosa ye te tosala erreur mwasi nde alingaka nde mobali aloba ne vérité vérité na sens ndenge oya bien aolati bien lelo olati bien te boye ndeni fo olata boye kaka kote wana na blagaka tata mwasi nanga te soki aya te fale eloko otango na boye otolatango na boye mais fo nini boye na boye nalingaka namona mwasi tout le temps propre tout le temps présentable naturel surtout mwasi azoala naturel esalanga mwa bien soki mwasi azali monanga lobeki tekimi esalaka bien mais soki mwasi abandi kaka compliqué ebebisaka bakalite ya to ebele mwana biso mwasi oyebi kaka ade pembe yokaka pembe te permete nga nayebi ka fille ebele bamwindo aka mi mpe bapembe nasali nini te nasepela na basa pembe mpona mona nini mwasi apembe ata sukoli tomoneka lesi propre mais mwasi oyo mwindo asukoli te nde ayebakaki so alave nde akokoma propre mpona nini bana mingimingi bana bacomplexe moko boye so otali bien basa pembe alaka rouge à lèvre na poudre mais basi ya mwindo okotia bamaquillage ebele akotia bacrayon akotia banini oyo complication mibali neti ngai naosala mwa réplique donc nalobi nano te eloke nini oyo ekosala boye na boye napiaka na kaka nde kosouligne kaka bapoint oyo ekosalaka no tokende biso nyonso to na même morale même idée toyebaki toolobela mwasi oza na ovaya na ye puisque elobi te so ovaya na mwasi 5 oza oblige obala ye so monde ça va pas faut se retirer puisque parcours à malamu osala vie pour vivre longtemps eza kosala choix malamu mosala nde na besoin olia te obali mpe na besoin olia te. Bon, moi je peux contribuer aussi dans un sujet, bien qu'avec un retard. Koyeba mwasi ya malamu. Bon, naloba talo kwa mama Guy, moi je pense que eza mbala moko te. Eza premier jour te, eza deuxième jour te, c'est au fil du temps. C'est au fil du temps. Mosusu bokoyeba ye na mbala liboso kaka, ba impression na ye wana nazongi na analyse ya ndeko Normance. Mosusu bokoyeba ye na première rencontre kaka boye oyebi ye. Parce que mosusu bazala ba maîtrise te, bazala ba akobomba te oyo azali. Mais ebele misusu pe c'est avec le temps ba liboso boya kolakisa ba mo identité na été akozala un peu réservé, mais avec le temps de moni abandi kofungwama yango moni même ata ba période ya fiançailles wana ezala entre autres mpona komiyeba malamu soki mwasi okoki koyeba ye mbala moko kaka mpo mokolo moko bosoloyi na ye oyebi comportement ne nyonso. Moi je pense que les fiançailles ne devaient pas prendre beaucoup de temps que ça prend déjà. Si on a réservé un délai minimum, il y a 1 année, 2 ans, il n'y a pas marché. Parce que comportement, c'est que bon maman paye, bon mami, t'as me découvrir moi après 1 année, monsieur c'est après 2 ans. Voilà un peu. Et ça pour nous découvrir moi si malamu to ya mabe ezali tant bozo vanda na ye bozo se côtoyer à tout moment nde ozoyebaka na ba circonstances aboye na ba situation aboye agisaka boye donc aza malamu to aza mabe pour ba situation nyonso te nde kobimisa ye malamu to ba situation nyonso te nde kobimisa ye mabe. Donc ça demande vraiment du temps et vous devez être confronté à des situations différentes et éventuellement voir comment il agit face
à ces différentes situations. Merci. Sur la famille sexualité responsable. Apesi nyonso mbote malgré tout nalala ipongi mwasi ya bezoinga na nzoto na se connectaki te vers 20h ayeti na komi mais parvenir ayeti na kosolo na bino ensemble donc on a ko-intervenir mwa moke na erreur ma Florence Matuta nazwi kama aloba na yo outi koloba donc mpona koranda mwasi heureuse ezaka juste bakado alokuta oyo papa na mama na biso na kala to banda kovivre bakado banda kozwa wapi kasi ya vie de mix oyo ya nini oyo baplace epambobamba kokende kotambola ya mwa ya malamu kokende kosepelisa mwasi ezalaki te banda ovivre ndenge nini bati kosaka nkaka ata moko te ya malonga bazalaki lokwa kovivre lokwa na kipere mais ndenge nini basala mpe vie baboti mpe bana donc eza na makambo wana te oyo toloba eza makambo mosusu nango Florence en tout cas est-ce que yo poza mwasi oza mwasi basi ozalaka compliqué mpona mobali kocomprendre bino basi eza une chose facile te parce que ota na ebandeli nano mokili mpo mobali ocomprendre mwasi seke ifale oyeba no likambo oyo nzambe ayebisaka mwasi ntango biso mibali tolalaka pongi nzambe aparvena kolalisa mobali pongi po asala mwasi sikoyo na nsima kosala mwasi iloba nini oyo ayebisaka ye ntango mobali alalaka donc tanke toyeba yango te déjà mpe facile te mpona comprendre mwasi ate étudier comportement na 100%. Donc robanda omona toujours badéfaut ezobimaka kaka alors komona mpasi te mpona contredire ka bamakambo nyonso to nakopesa mpe ide na ngai mpona nza na ide na ngai mpe na kati mais nazoyoka na baide na bino mpe papa excellence makosa parmi baide mpe eza malamu eza nango malamu mpe na mwa baide okomble na kati eza vraiment malamu mais ebe eza na basi mpe biso baflatterie bazali oyotala mpe keno mpona ebandeli déjà tobandaka yango bandeli ezalaka commencement ya bolingo oyokaka te nga nalingaka boye te ntango yo déjà yebi nga na ide ya boye mais mobali lokwa alobi boye seke namemile na façon après omona akoma koflate komisa babone ide après na nsima oya koyoka oyebi oyo papa songa mbeli alobaka babetaka likofi te opesa nde opesa nsima mbeli apo opesa siko songe ndoko sentir honorable Arnold bote na yo papa eza vraiment yango te oyo olobi parce que question eza kocombler na tous les des relations ozolobela kanto na ebandeli to ntango bosapi parce que amour déjà moto azwaka temps déjà koétudie moto na mosika te baétudiaka moto na pembeni ntango oza na moto wana ndo kozwa sikoyo ntango koyeba nini oyo azali mpe nini oyo alingaka mpe nini oyo alingaka te me na mosika okoyeba yango te donc cela veut dire eza mpona baoyo déjà bakoti déjà esika moko nde yango bazolobela okoyeba ndenge ke mwasi aza malamu mpe mobali ya malamu
donc bozana mwasi na yo ndoko yebe yango kino aza boye aza bobe mobali aza boye esa aza malamu. Honorable Arnold, en tout cas oza ko évoluer makambo bien puis mabi sur le lobby bien parce que au faire voir identité à l'homme c'est la terre et ça vraiment malade mais place encore le belamabe parce que accès mususu oyo ko le belaki yango le beli parce que relation nyonso tout ekande banda malamu te banda répondre malamu to ko malamu te relation nyonso te même si na amitié amour et ça va rappeler moi moto mususu banya mabe mais bosukine na malamu ça arrive vraiment ça peut orienter alors to kolobelaka bongo te que non il faut yebaka c'est malamu par rapport peut-être à ça comportement à langage mais si na utoloba olobi bien oyo kozwa ba témoignage ya mobali devant ba famille na ye amitié relation c'est ça mais moi si pour kozwa pe ba témoignage na ye amitié entourage famille comportement ne okoyeba pe mais comportement de base ya moto monde ami yebaka oyo azali pe lolenge nini oyo azolingela moto yango pe ko ebimisaka pe comportement mosusu moto akozana pe sale comportement be azane méchant ou méchante mais façon ya bolingo na ye envers moto wana etindi eke alinga ye so plus a multiplier ce comportement là. Bonjour la famille sexualité responsable. Donc tout là qui m'a été mais tu es kokuta ba débat kasi na une des places moko ya Fabrice Kabeya place alors zolo biso neto compliqué ka basi boye na boye ezata boete ndeko na ngai problème eza po so moni bien entre biso na basi oyo alingaka eza nani seza biso mibali nde tolingaka na vérité à 100% eza biso mibali le problème basi balingaka te pourquoi na lobi basi balingaka te akosala sembla ki bozolingana boye mais naka problème kaka moke abalusi motema donc abosani nyonso bosalaki baje nyonso evre nyonso bosalaki nyonso abosani me yo mobali ata azangeli yo ndenge nini soki kaka otourne mokongo boye oyoki kaka posana pardonne kaka mpe opardonne ekutu yo okosenga ye pardon te ye akosenga yo pardon te mais yo nde okosenga lisusu bapardon ata azangelaki yo alors c'est ça et puis le deuxième problème monde echange toza wana basali ya nzambe na kati ya groupe monde ebaluki mpenza mpona nini ebaluki role ya mwasi oyo azalaki nango devant copain na ye devant ami na ye devant mobali na ye ezalaka lisusu te donc mwasi monde ebalusi ye ebandi kotia amitia na position moko na mobali. La femme commence à se comparer avec l'homme. C'est ça le problème. Mais kasi mwasi abosani ke image ya nzambe eza biso mibali. Image oyo ya nzambe eza biso mibali. Image ya nzambe oyo bafasona pena po biso nde bafasona. Mabele pena wana ezalaki mobali. Créons l'homme à notre image. Eza biso. Mais monde moni boye Satan amoni boye abalusi monde alakisi mobali ke biso nyonso na yo na mobali boza le même alors que condition bapesaka mobali ya kotosa biso eza nzambe atiaki yango monde ebebi basi bachange po basi babosani oyo nzambe mibeko nzambe atiaka mpona bango envers l'homme
oyebi bien mibali ata ya kala basalomo banani bazalaka na combien de femmes mais mwasi ya lelo meka okomona mpona nini monde matisi bango level moko oyo donc monde ezotia tembe na nzambe nyonso nzambe atiaki bango bazobalusa yango nde place pointe wana ebebisi mwasi. Moi je ne peux pas condamner l'homme mobali nako condamner ye te mpo mobali aza kaka chef suprême parce que na condamner mobali nasali mwa me natindi asala baerreur te naza na mwa histoire oyo eza vrai oyo tovivraki ata nani ayebi. Bonjour la grande famille sexualité responsable, je vous salue tous. nde omoni ngai nakondanaka mobali te mpo mobali azalaka na motema kopardone mobali soki alingi epi oyebi mwasi liboso oyo olinga oyo oyo pene olobela jetem ya liboso oyo apasola motema wana soki kaka ata bovulungani ndenge nini obalusi mokongo soki otali lisusu oyoki kaka na pardone mpe bozongani ata okutanaki ye na donk azosala buzoba ozwi ye pena na mbetu pena ya fraglas deli mais opardone ye mobali apardonaka mwasi eza difficile apardone kayatire ya mwasi mpenza eza matata yango wana mobali tozalaka na biso bavictime liboso ya basi basi bayebaka te ke tolingaka bango ya vrai couleur ya mwasi okoyeba yango te ata osala nini ta bosali 10 ans 20 ans okoyeba te mpo yo couleur oyo kobanda komona eke ye oyo boye na boye sala kaka mama na petit problème kaka moke boye achange yo kamele yo okamwi 20 ans nyonso tosali omoni yango wana me mwasi malamu eza oyo atosi azo appliquer devoir na ye envers son mari son ami ndenge esengeli mwasi malamu azalaka na bakompagnie mingimingi te mpo soki mwasi aza na bakompagnie mingimingi nde ebebisaka bango mobali mpe. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour la famille Sexualité Responsable. Yo, poleni sana. Lobi nazwaki tante nazongaki ndako un peu tard le temps nasala oyo nakokaki kosala esengaki nalala un peu avant là na participaki te lelo en tout cas namoni na participe lelo bolimbisanga mpona retard sujet ezalaki ke okoyeba nde nini mwasi malamu to mobali malamu. Bon, d'abord tokoki koyeba ke na kati ya kiprétendance ou bien na fiançailles nous vivons l'hypocrisie. Na kati ya hypocrisie wana pe balobaka na français c'est que tu caches, si tu caches la nature il te revient au galop. Quelqu'un qui cache le naturel lui revient au galop. Ata osali ki hypocrisie mais il y a des séquelles ya bizaleli na yo oyo ekoya koyebana ke oza mwasi oyo okoki kozala na ndako to mobali oyo bakoki kovivre na yo na ndenge ya libala ya sérieux pour toute la vie. Okoki koyeba facilement partenaire na yo à partir ya baséquelles. Il y a aussi ce qu'on appelle l'étude. Malgré que tokomaka ba hypocrite na période ya fiançailles, mais ezalaka pe école oyo okoki koyeba mutu par des petits gestes là. Eza moment ya ba étude. Pourquoi ba tiango pona ko étudier mutu na yo? Oyeba eso ki akozala malamu to malamu te. Bon, po oyeba partenaire na yo aza ndenge nini? Bavandaka na ye. Bovandi na ye. Otie ba atu na yo nyonso na ndenge nini
basorti eflataka moto eza na mobali mosusu atikala kosala sorti te na vi na ye ayebi ka mwa banganda mike mike mwa biso tozala na coin awa tomela sucre tokende tosala boye tokende donc na moma wana ye posa na eza kaka ayeba yo kinzoto amonaka place oyo tokomi deja makanisi na échange ekomi kaka nakoki osali mwa bise nakoki embrasser mbala moko nakoki kobete mwa touche mike mike eke pe musika moko pe elalami pe omoni mais des sorties romantiques nde eyebanisaka mutu aza ndenge nini parce que na moma wana omibimisi yo mobimba o wana pe amibimisi mobimba bobandi kosala bajeu moko boye olongoli ye soni olongoli ye complexe omemie na baniveau moko boye très supérieur ya baniveau oyo nano amona te ayeba te en ce moment là yo ntango ozosala likambo wana bageste wana ozoyeba yeke oyo parce que bazwa mosusu ememaka mutu amibosani abimisi siko nature na ye en ce moment là oyeba mutu wana raison pour laquelle mindele bamemaka bolingo na ndenge ya romantique pour parvenir quand même ayeba mutu wana. Attends que tu peux être un homme très spirituel, mais moi si vous en gros c'est une église, une sœur en Christ aussi très spirituelle. Bob Bimana on a spiritualité parce que le mariage n'est pas spirituel, c'est charnel. Institution divine, oui. Mais eza charnel. Na ndenge wana ozwi kaka romanticité wana olambiango yaya oyeba partenaire no azanani. Soki pe yo mwasi nde obimisaki mobali, soki pe mobali nde obimisaki mwasi, bimisa penza tous les atouts possibles, bimisa ki buzoba na yo na kati, bimisa ki hypocrisie na yo na kati, bimisa kozalaka makasi pe ozalaka faible, bimisa ba point na yo négatif et positif na yo. Ye tango azomona déjà ke bizaleli na yo eza nde boye, ndongo azelaka boye, soki azelaka boye, ye pa koluka nini, ye pa sali boye, akoimite yo. Bala moko omona oko découvrir ba défaut na ye. Parce que tango zo découvrir ba défaut na ye, ye po bimisi ya ye devient défaut. Bon comme place moko boye bo bandis ko discuter mkolo mususu siko ni jour anto bimaki na mona ki oza na défaut boye. Déjà tango pe bimi na ye bimana na ndenga romantique, si comme mkolo ngo bo sala ba jeter. Bo banda mena ko discuter sur le sujet. Boye ba ki oyo aza boye. Oazaboy, bokomieba. Parce que ce n'est pas facile. Il y a toujours des exercices. Rien n'est facile au monde. Les bonnes choses, quand tu veux les avoir, ça vient avec une grande complication. Découragé, c'est découragé. Maintenant, quitte à toi d'utiliser des stratégies sages, il y a quoi partenaire na yo. C'est par ces sorties romantiques, par des cadeaux. Ba cadeau moko boye ata eza banal par exemple, opesi ka cadeau à fleur net nga bonalinga nanga ba cadeau à fleur te mais obimisi ka cadeau à fleur opesi nga. Okoyeba façon ni na lobaka merci. Ata soki ezelo na lingite. Kena wenze boye monika verni mo bobo sombeli nga na dissolvant na what. Opesi nga na si na sombeli eloko. Déjà oyeba déjà longi nanga sepel lango te po eze loko déjà na somba kango biso bia bana basi tozela ba cadeau minene omoni boye fleur eza na kati ba ornango na mbongo na kati omoni mbongo eza ornement ornango na mbongo na kati talaka déjà na zo attaquer mutu alobaki ke ayebaka batu na maloba mon frère je te salue et je t'aime beaucoup oyebaka mutu à partir à maloba. Na maloba nanga yo déjà noté que moi so alinga mbongo. Ngai en tout cas ye na fleur na yo o tchétché moi ba ornement ya mbongo mpanzi. Ba grosse coupure ko ya kozala tout moko boya ba petite faut viser loin.
Otiema grosse coupe. Tant que ozongelo ango na msu na moni ke eloko abomo na sombelo pe cadeau mo boy. To savourer ensemble, pourquoi pas. Ezala nango. C'est vice versa le tout là, c'est vice versa. Hein? Skoyo elingaka verni moko oyo batekaka soki 100 shillings. Et s'il vous plaît, 100 francs. Bon, hein, vernis à 100 francs. Dissolvant à 150 na wat moko ya 50 francs naza na confusion ya mbongo pardon bolimbisa omoni ce petit cadeau là c'est un cadeau maintenant il faut maintenant koyeba mutongo acceptaka ba cadeau ndengeni a dénigraka des petits cadeaux to asepelaka nini na cadeau kaka abengami kaka cadeau. Tu peux aussi connaître. Ezaleli na ko recevoir ba cadeau za ndenge nini. À partir wana oyeba déjà que façon nini obando pesele mbongo wenzi mtu mususu soka yebi ke mbongo wenzi za muke mieux vaut kutotikela likolo ya TV opakati no mbango na mesa TV. Tango zo pese ya ebele bo pesi enda libi merci chérie. Na se rappelaka ba série mo bo j'étais aussi ainsi. Nga na bandeko benga ombali na ngai kaka je na benge chérie c'est que ça les 23 les 24 pour na que les 25 a au salaire. C'est comme les 26 c'est à ceux qui mbata mbato aujourd'hui hein. Beaucoup d'est-ce qu'on a moi c'est à boyer bendeni. Mususu ko eba à partir ya ba reproche ko sala e. Muto azanga kama bete. Mais ou soit y est à cause le reproche. Mususu asala ka reproche sauvagement. Mususu pe tango zo reprocher ye a répliquer pe sauvagement. Okoyeba e. Parce que 2 ou 3 fois déjà yeba déjà caractère muto ba reprocher côté kuna ba simba te. Bazali reproche. Façon zo corriger mutu. O corriger batu ndenge ni. Mususu zo corriger mutu na ko finga na kati ya moko mbata pe ye. Wana ça c'est plus la correction, tu es devenu sauvage. Hein? Tu es maintenant un chien enragé ou une chienne enragée. Mais tango zo mona mutu mususu azo corriger yo na douceur, azo corriger yo na souci yake oyeba eloko po tango boko vanda naye ensemble ezala ba gymnastique makasi te. Atako eza na bizali mususu esilaka au fur et à mesure. Bizali mususu etikalaka libela tiliwa po eza ya makila. Mususu pe reprocher bo ayoki soni atiki kabisa. Atiki penza ko tikala jamais kozongela. Abangi mbala moko. Ozo comprendre. Na sens wana. Mususu be baebelake na elieli. Mususu baebelake na emeleli mai. Nyonso wana il faut yeba kobimisa ngo. Donc po oyeba mutu yeba kobimisa ba positif na ba négatif katina ya partir ya stratégie donc sagesse stratégique oza nango. Nde okoyeba mutu. Eza na ba jeu d'attrape ebele okoyeba ye. Atako naza na kati ya hypocrisie. Biloko nyonso te ekotaka na se ya mai. Mususu lazima obligatoirement ebima. Ebimaka kaka. Bolali ensemble boye déjà que mutu nanga ronflaka. Donc on a ronfler na kolukele déjà ba astuce ko empêcher ko ronfler. Na créer débat s'il vous plaît. Mususu alota makasi. Aloti. Il y a des astuces qui empêchent mutu kolota makasi. Ya koloba makasi na pongi. Mususu azane somnambulant. Bolali bo atamboli na butu wana komo kende otali tongo aza na pongi. C'est ça koyeba mutu profondément. Sko ya malamu na mabe nyonso ebimaka kaka. Période bokozwa ta période à fiancé à 4 jours. Dans 4 jours yeba déjà kosala okoki kosala pour que obimisa partenaire malamu na mabe. Merci beaucoup, je vous aime et bon dimanche. L'argent appelle l'argent.
Mbongo kobenga mbongo. Siko yo olinga mbongo mingi. Nasi. Est-ce que yo pe okabela pe mbali yango mbongo? Yo ngaba kabela yo ou bien yo pe okabela pe mibali? Je nanga moko yo osopesa likaku etabe apre osengi likaku apeso nga na likaku yo mo répondre ngai naza likaku oye nazo opesi nge etabe donc yo kolinga te nga nazongise non nzongise loposo pour te dire que bon ça dépend maintenant nasala yango te kado nasala bakado mpenza nasala mbongo napesa te nga lingaka kokonte eza na maboko te sikoyo olongola yango na maboko nango memango wapi ngai nasalaka bakado na mibali me natikala jamais kokabela mobali mbongo ya ngai oyo ya ngai omonela yango na chemise na yo kolata omona yango na caleçon na yo omona yango na chaussette na sapatu peut-être omona monango peut-être soit na sortie tosali mais pas une habitude hein. Maman Nassi, bon dimanche na Europé, merci. Malgré tout, on parlait juste toujours pour ma fille matérialiste, je crois. Makambo lobby, bon, au lobby liming kaka na défense ya au moins si. Hein? Ce que le beli bongo on a ko ebisa yo ke ezana ba film susu ozo vivre na ba mboka koto peut-être na place on a zati ba mboka ba village na été so vivant déjà dans des villages dans des villages natal vraiment à kati ba mboka kati oyo place koto ebité place ko même mata moi c'est na romantique so nini ba cadeau wana ozoloba mais ils se font l'amour so nyonso to ça bon na kati ya mboka ngwana Fanda to sala au boye bolingo et exister na kati. Alors ce n'est pas seulement qui non 35 000 au boye non et c'est un côté en tout cas yo ke c'est basé kaka kino na mwasi oh voyez ba mwasi ndenge ni faut sala ka boye non on a encouragé directement vous avez venu juste pour encourager le film matérialiste no été pour na ko tsabiso pena kata sujet o ko tsabiso na sujet penati maman Nassi romantique na ebike na ba ville na bakini kuna capitale capitale et batu ba salaka toujours ba mot romantique peut-être comme même quelque part ko rendre visite quelque part na ba village natal ba nimboka bo yesanga amour parce que tant on parler c'est amour il faut parler pour toutes les femmes il y a donc disons à RDC dans le monde entier les ana ba homme soit fana soki wapi on a donc cela veut dire amour ça pour na bangote yo ba mibali ça pour na bangote alors photo bela la transparence ya nyonso o bela ne ça pour encourager ba fille matérialiste moti na yo maman Nassi pena olakisi ki oza mutu ya bolingo po oza mutu ya mbongo olela bolingo po olela mbongo la vie est belle maman Nassi en tout cas très intéressante en tout cas bon c'est ça vraiment la vie en tout cas ce qui n'a eu qu'intervenir pour mukina ilobana yo ezati na lolengi ya mibali nyonso tu pe na ba relation nyonso tu bandaka kana ndenge yo lobi oui kota ezati lolengi nyonso tu kaka oyo ndenge lobi donc ezati batu nyonso tu ba banda relation ka bongo ya misusu oyo ba sangi pe moyen to makoki peut-être monsieur ko ça pe mo ba sortir yango na mwasi bena mobali bien moyen ezangi te mais ba tempe ezati c'est ça disons na oui ko lo ba mwa muki na ope par exemple muki pe pananga na ile bo lobi na ope c'est pananga parce que bon ngapi na soki nazana yo ko s'attendre na ba rencard te ba sortir ba rencard comitant ko s'attendre na ngote s'attendre na ngote parce que ça là un peu difficile pananga pananga c'est vraiment difficile parce que tu ça peut dans un mois 31 jours dans un mois me souper 3 ou 4 fois dans la ndako
Bah, mon jour, monsieur, c'est donc que on a non appelé. Mais on vit ensemble, c'est ma femme, tu es à la maison, mais oh boy boy, et ça t'es. Tant que tu es romantique, on n'est pas dans ça t'es. Donc, tu passes vie, oh, tu passes, c'est tout. Bonjour, papa, oui. Nalobi ya romantique ya mboka pe ezali eza kaka ya bakisi te ya ba grande ville te ya mboka pe ezalaka ya nga akenda mboka te namona romantique ya mboka bilenge eza surtout na babutu wana mwa sans ebimaka ya la pleine lune romantique eza wana ya makasi bokotoka mai net biso na mbujimai kuna ezalaki baserie oyo bandonge ezobima omoni bandonge wana ebimaka soki sans ebimi nyonso nde bokozwa bafourmi zele bokozwa bafourmi rouge oyo toliaka bamankene na wana nga aza moluba bon toyeli makambo ya bikolo te bo na profite kaka na se présente kaka eza kaka entre parenthèse ozomona na mwa lune wana yaya romantique ezali romantique eza kaka teke toke soki na bar nini na hotel nini tozwi mwa bavin na biso to éparpille bafleur wana nini eloko te wana mpe moko mpe moke esala mpe bien te ezaka badega omoi na suka mbula boboke tribunal ya mboka wana ekotaka ndindo babenganaka sheri te bebe te chibola wanyi chimanga njimukunanga ezali ayebimaka nalobelika mpona femme matérialiste te mais mwasi mpe azalaka matérialiste faso bimbali bolinga nzoto yaya na boya moke bofini elongi lokola likofi ya moyibi ifo kaka olingaka mbo nalingaka ngai alingika mbongo ngai nalobelaki yango matérialiste ezalaka te ezala mpenza nde bolingo etambolaka na mbongo mpona minute oza na jardin d'Eden te est-ce que opesanga 500 francs par jour te donc ezaka mbongo nzambe akomisa yango noti na monnaie ekomisa yango facile kuto moyen okende obuke na ya bambongo kutu moko na biso timanga mata na nzete wana ya mbila bukelanga mwa de mbila na régime wana etela karibu mbala moko omoni timanga mati moke boye omona kabeji kende kotokelanga mai nga naza ya kolimba makasi na bandi mbangu nake kotokele mai omoni mai yango nake otoka na linzanza tomate ya romantique ya mboka ezali tikala oyo apota bafleur ebele oyo